IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Communauté centrale, tukutania hapo na kuevangeliser. Alike komba Yesu teama sango malamu epanzana. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Son. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre site Les Bons Bergers TV. Vous allez le remarquer, aujourd'hui nous sommes en uniforme. Bisonio so bana tata moko tokutani awa pour na la carnaval na bit ya ko gagner ba am perdu. Vous allez le constater nazanga mokote, je suis avec le prophète Samuel Lukaou Kimianzi Luanzambi. Lui-même aza awa na terrain tokoyo kaye le bit o tokutani li awa et puis à ça la prière pour la ouverture ya mabongisi na biso. Mbote papa. Mbote. Papa okoyi bisa biso na mukuse vraiment bit o communauté ya centrale tokutani awa. Communauté ya centrale tokutani hapo na kuevangeliser. Évangéliser ba am perdu. Oui, évangéliser mokili. Comme na biso zali la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes chapitre 23 verset 4. Alors papa, et ça journée moko historique pour depuis to zala na les bons bergers to botami na les bons bergers to tikala komo na journée ya boité. Alors est-ce qu'on a bino ezani? Est-ce qu'on a biso ezali ke komba Yesu teama sango malamu epanzana bato ba bongola mitema. Amen. Alors papa ko éclairer ba ignorant. Vraiment. Les bazo traverser ba moment difficile ba bangaka. Mais bato bazana nzambe ba bangaka te. Ba tiaka nzambe liboso. Et Bible le dit que Yesu akota makamba bana na ye a défendaka kaka ba faible na kansasi toté yango mingi déjà. Amen papa. Alors papa, est-ce que moi ça t'est aussi la biso prière na mukuse vraiment avant ma bongisi bana. To bondeli nzambe. Seigneur, nyonso pona gloire na yo. To belelio banda na point de départ awa ozo contrôle ya marche na biso pona honneur a kombo na yo. E bandeli pe suka ya marche na biso totiki yango na maboko na yo. Régner tambosa biso na kombo na Yesu nde tolobi. Amen. Amen. Merci beaucoup papa. OK. Comment ya kile zambo eti? Mazam.
numéro 23, Roche Azana Bessenga Nayo, Yele Meze Sufi, Ozo le phénomène difficile, Ozo Bikana Passi, Roche Azana Benanga Inayo Beleme, Abi Venez Azana, tout ce qui est fatigué. Philippe 4, 6 et 7, Ozo la Bicho, pour déposer le king dans la Bicho Paina Kolo, et Paina Yende, Aza capable de changer Bicho, Aza capable de couper sa kimia. Yaka tobondela nzambe wana aza prêt à exaucer ma prière na biso yaka ndeko tokataka parti ya ngonga ya 16h30 kino 19h yaka ndeko tokutana lelo tosambelaka na ntongo parti ya 9h30 yo. topesa mikumba na biso epai na ye okolo bangona sina bandela na zo solution te bien nommé makomi azala bamutu
nyonso tozosala mpona gloire ya Nzambe. Population yebake eza na 40 jours de jeûne et prière. Ntango moto azotambola na vale ya l'ombre de la mort akokobanga eloko te soki aza na Nzambe, pamba te Nzambe aezokisaka bana na ye. La verset 6, balobi na biso ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins Dieu par des prières et des explications des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute l'intelligence gardera vos cœurs. Bien-aimés, ma souci ezanine, ma pensée ezanine, ma kambo ezolekela yo, oyo ezosukiso ndeko. Na makasi no bokokokaka te, yake pa na Yesu basia. Bien-aimé yaka, na bengi yo na séminaire minene ya 40 jours. Tobanda babangaka te ata bitumba nde tobimi na libanda koevangelize makala bapusana na 40 jours toza nango Nzambe akosala ngolu na biso nyonso mokili ezokokisa Nzambe apambola koevangelize makala esosolete ata moto aza na vale de ntango de la mort akoki kobanga eloko te. Nzambe aza moleli bongo toorganize 40 jours de prière kobanga Nzambe bayeba koluka makasi malgré vale de ntango de la mort bapese maboko te balemba te kote Nzambe asalaka. Amen. Bonjour, pour l'église des bons bergers, et voilà organisé qui carnaval na biso ya monene na cadre toujours l'évangélisation. La vallée de l'ombre et de la mort. Tozua on a Psaume 23 verset 4. Poussana ndeko moto na mikumba poussano ya
Mano. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.